Matondo mingi na bino bande ko balandi émission baindo totelema poko ela mo pa wana bino bozwa mi penza ebele ya kolanda émission éveil ya conscience émission éducative émission ekelama na objectif moko ya kolakisa moto moindo ya wuti wapi akomi wapi pe ya zali kokende wapi yango mokolo na mokolo tosalaka effort ya kokende kolanda baye o nyoso bazana makanisi ya malamu na tina ko sosolisa biso bande ko na bango baindo kasi na mokolo mwa lelo to kozala biso moko te to kozala na moko ba pantisango boyebi penza ndeko azobunda pe ne pona kolamusa makanisa ya baindo na kombo ya ndeko ndombele mbote na biso mbote ndeko na ngatambi mbote pe na bandeko nyonso bozwi bongo libaku ya kolanda biso elobi ndeko na ngatambi lelo nde na mwangonga yepesameli biso tokolikia pososoli cadre ye yambi biso nani nde mobianga mia mokolo mwa lelo na bango nde toko kabola lisusu mwangonga yepesameli biso lelo matondo mingi wale zalaki ndeko ndombele lelo mama lisolo na biso ekozala na mokonzi ya bangunza na kati ya religion africaine boyebi religion africaine oyo ezali kosangisa bamangumba bamasanga ebele kasi lelo toyambi bangunza te toyambi sikoyo nde mokonzi na bango oyo azokamba bango na kati ya religion wana na kombo ya fumukusu ke munzala pana na ngola fumukusu mbote na biso mbote mingi bandeko bapandisango pe bongo bandeko balandi baso na bisika biye bazwami esika nyonso biye bazwami lelo mama na lisolo ekozala biso sur tribalisme na dictature baebele babengaki biso mpona bamasolo wana mboka na biso lelo tribalisme ekoli makasi dictature ya badirigant africaine kutu kolobela te nde tobai tosala effort toluka mokonzi ya bangunza kokososolisa biso baindo tokomi kosentir dictature ya bakonzi na biso na ntango nini mpe tribalisme na ntango nini nde mama na masolo na biso kozala sur masolo wana nde tokopesa maloba epai ya ndeko na biso ndeko ndomele mpo ete kokokotia biso na mama lisolo na biso sujet ezali sur dictature na tribalisme ndeko ndomele maloba epai na bino matondo ekumbi biso na motuna ya mbone songi ya nzila mboka na biso lelo pratiquement uta tozwaki indépendance 59 ans balobi tozali kotambola kaka na régime dictatorial sauf baépargnaka président Kasavubu président docile président oyo azalaki na motema ya kosangisa mboka ope lelo bazali koreklame batia ye héros mais balobi sima kaka ya président Kabila ya bolimbisi ya président Kasavubu aumelaka te barégime yonso eleki dictature na dictature yambo tokota penza na bozindo neno ya masolo bino baye bolandi lisolo ya mboka uta mwakala bino baye boko limbolaka masolo ya mboka lolenge moko na bato te po nini bino bodenosaka na ino te dictature ya bakonzi ya mboka oyo esali ke lelo to avancé te malgré tozwa indépendance na esika tokenda nano kotala mindele oyo baze mosika bakonzaka biso te matondo mingi bandeko bapandisango bana na biso esengo mingi penza koyoka bino mpe lolenge boyebi mpona koya koyoka nini yango ezali boyebi ntango oza koloba eloko ezosala pasi epai ya bayindo ezali nanu nini mokota esengeli boyebaka ntango bozoloba liloba wana na nkota na bino soki ezali te elingi koloba eloko wana mpe epai na bino eza te soki eloko wana ezali na nkota na bino bongo boyebi te eloko wana ezalaka ya bino lelo bozolobela biso tribalisme bozolobela biso dictature boyebi eza pasi na mawa na motema mpona koloba Kasavubu azalaki dictateur te Mobutu azalaki dictateur bon bazwi Muse Kabila bazwi mpe président Kabila yambo nanu tobanda nanu na tribalisme tango bato batangaka Bible ya Israel ezali na 12 tribu wana euti na bakoko bapatriarche ya Israel bamanase wana bango wana bajuda bango wana
bana ya Jacob Israël nde ntango babotani batie bango na balignée wana nde bengami sikoyo batribi oyo balobi les 12 tribus d'Israël. Alors sikoyo soki toye epai na biso ndenge bikolo yango ezaleli opesa ndakisa neti na Congo central. Soki tozwi na Congo central nsima toke na Kasai. Na Congo central awa balobi bayombe baza batribaliste. Opusani susu no bamanyanga mpe baza batribaliste. Baoyo baza batribaliste. Sikoyo n'entendement ya tribu na ethnie bayombe baza tribu yombe ba Congo tribu Congo alors que bayombe baza na kati ya ba Congo. Omoni alors ceux qui bayombe baza na ethnie yombe siko bazo pratiquer nini tribalisme ou bien ethnisme. Ceux qui manyanga azana ethnie Manyanga azo pratiquer tribalisme ou bien ethnisme. Donc omoni lokola batu bazo lobeloko ba yebite yango wana eboti biloko ote omoni baza ba tribalisme nzoka même ti bozolo ba ethnie wana soki toyele lobelobi ke baluba baza ba tribaliste hein nakisa parce que baluba bango baza ba tribaliste. Mais ce qu'on a Kasai baluba bazali balulu bazali bachelele baza nyonso marinde baruti ko kata ni susu ba province. C'est qu'on nani aza tribaliste mululuwa ou bien muluba. Osomona sikoyo. Or soki tozwi sikoyo na ndenge ya ethnie soki tozwi baluba na baluluwa bazolo ba monoko moko me batiaki mo ba bokeseni na kati. Sikoyo tolo bani bakomi ba ethnie batikali sous tribité. Bososo sola siko biloko wana. Mais siko problème ezali nini? Kotia te bato province na yo. Yoka bato bandundu basalaka ba tribaliste. Mais bandundu combien de bikolo ezana kati wana ba ethnie o wana na kati. Bayaka baza basuku baza bambala baza. Donc nyonso eloko mundele ayokilikaki na mutu ya bato parce que evandeli plus na division. Bakaboli bino biteni na lolenge moko koki kondima te. Toko kopesa bino ndakisa moko bantandu par exemple ndakisa. Bolobi lelo bantandu. Mais soki bokepa bantandu bokokutani. Bantandu bamibengaka bamadimbadie bampango bazawana ba oyo ba po bazaka bampangu bambata pe bazale bambinsa pe bazana kati kaka ya bantando ngo bampese bazana kati kaka ya bantando ngo donc omoni kaka ba émission kibambi eza biso toza besintselo donc batantselo oyo kaka boyo te biso toza bato kibambi babenga naka bango na bango yo kaka biso toza bampango biso toza baboyi donc bambinsa lolenge wana. Donc tribalisme oyoyo eza eloko mundele azolinga tia bino na mutu pone kabolaka bino yango ekosala ndakisa tant président Kasavubu akomaki président de la République abako nde ezalaki parti oyo président Kasavubu azalelaki mais kikongo ya l'État lokola ye azalaki muyombe kikongo ya l'État ezalaki kolobama na ngambo ya boma ememamaka tina Kinshasa okoyoka lelo ndakisa okoyoka ta na minoko ya Bangala bika mambo yina tango bozo bampangi ya Vincent seza maloba ya matali ozomona même na bureau ya l'État bakomaki koloba kikongo ya l'État ebandaki kokota tango Mobutu akoti lokola Mobutu azalaki soda lingala ekoti na réalité Bangala bazalaka te
ndenge moko pe bakongo ya leta bazali te ndenge moko pe baswahili baza te. Mais tozomona Équateur babengaka bangala tolobaka toza na baluba bangala na baswahili mungala azali te fumukusu ozombriye bato te soki eza na bato moko bayebi ke parce que omoni so babengi yo ndakisa so balobi moto aza mokongo elingi koloba lobaka kikongo ata alobi kiyombe kintandu kilefu kisuku kimbala alobi lokota Congo mais luka tambola na Équateur soki eza na ekolo moko baza na lokota mosusu te kaka lingala baza te lingala ezali lokota oyo ekelamaki na makanza ekelamaki na kati ya armée ozomona swahili ezali kota ebotami na mélange ya kiarabe na bakota oyo bakutaki na eteni wana ya moniele to na est d'ailleurs ka kiswahili muswahili elingelo bamopaya tontilo bake tosala biso baswahili oyo bazolanda biso na ngongo oyo donc balobake baza bapaya mais tozala kaka kongo te bobenga bango bo interview bango tuna bango soki mutu moko azali oyo lokota na ye eza kaka swahili aza monoko mosusu te aza te mutu na mutu aza na ekolo na ye swahili ezali eloko oyo esali mélange wana ndenge mpe lingala ezali na Équateur banani bambunza bazali balibinza bazali bangwaka bazali bangombe bazali baza bikolo sangisa bango nyonso kombo ya bangala wana bazoloba lingala mbangala euti bato bapesi bango kombo wana bazobenga bango bambangala bato ya moto Équateur. Donc on est la koloba que tous na 4 langues nationales déjà d'office et fait kufa nango mais eza lokola ekoteli bondima nanu ekota yango wana bomoni tosali eteyelo po bana batanga minoko nyonso mine po elingisa bango bazonga na monoko original parce que mundele tango yawa a déformé biloko ebele po mundele musane ezaki akokabola donc eza moni bato bakanisaka minoko ndenge baza bantandu ndenge baza bandibu ndenge baza balobaka wana bakanisaka ke babandaki koloba bongo ne bandeli te mindele bato bayeli bino kokabwana wana badeforme na balokota yango ntina bakelasi na opesa bino exemple moko botala na Congo central na Congo central soko obandi na ngambo ya Mwanda ozoya boye mindele baloni si bamanga kuna o babengaka mingi whisky baloni bamanga wana soki oye oleki eteni wana oleki boma okotika matadi manga ya kofiba ekoti wana osilisi eteni wana nyonso ye na ngambo esikoyo ya lukaya oyo ekokuta manga mbele donc bino bozokanzeke banzeta manga na bakoko na bino bato batikaka bongo nzoki eza mundele asali bongo mpona bomonanake no omoni bango wana baza pena bato mosusu nde wana omoni bafinganaka o bino kutu manga na bino ngembo aliaka yango te o bino kutu naye boza boye bino boza bangembo mpo boliaka na ngembo manga moko donc nyonso nazopesa bino basentiment ya kokabwana mindele epai bango bauti baza ya kosangana me baye awa baza divise par exemple na kati ya katholike na kati ya katholike toza na balaiki donc na catholique lokola baza na balaiki na bango baza pe na oyo baza bamissionnaire ça veut dire baza deux groupes balaiki bazali bato bazali na kati ya catholique mais bazo pratiquer œuvre missionnaire te sikoyo basali école ya balaiki école wana bazobenga yango école officielle oyo lelo bozobenga école officielle école ya l'état oyo mosusu école conventionnelle. Donc, si vous avez une école conventionnelle catholique, vous avez bien que l'école officielle, ils allaient l'école, il y a balaïque. Balaïque, on a besoin de catholique. Donc, même programme, où ils ont une école catholique, il y a un peu qu'ils allaient dans l'école laïque, il y a officielle. Ce que le problème est là, le problème est là que bana oyo bakeye pa ya balaïque
ezali bana oyo baboti na bango baboyi ko se soumettre totalement na kozala trop docile epai ya bakatholike sikoyo basali ke bacreye bango balaiki bacreye enseignement moko libanda ya baekole catholique mais bacreye ekole moko oyo ekoyamba sikoyo bana oyo ya sorte wana oyo baboti na bango bandimela na catholique te bakende omelaka communauté bango nyonso baza kaka na kati ya catholique baza kaka na kati ya catholique eza kaka bo bamelaka communauté do baboti na bango baza komela communauté nde bongo sikoyo bana wana bazobima lokola moni ekobimisa lokola mwa révolution alors sikoyo ekole wana ya balaike ezali lokola korécupere baye wana mais sikoyo nini ezali okomona bano ya balaike na bakatholike baza kaka katholike na katholike d'ailleurs awa na mikolo ka boyebi mouvement moko ezosala eza mouvement balaike ya bakatholike boyebi yango malamu soki se bazobenga ya bakatholike balaiki wana mais sikoyo soka bana wana bazofinga na ndenge nini nakota laiki te nakota laiki te laike yuma mawana leison ozomona kiriye me kiriye wana bana na bakatholike oka sikoyo bango sikoyo bango mpe bana laiki bazongisini mupe longola mandefu ngonge beti mupe longola mande ozomona donc sikoyo boyinani ata boza bana ya tata moko mama moko na kati ya ndako ata boza lopango moko lokola bokuna baza bana ya laiki okuna baza bana ya sikoyo bazosala lokola bana laiki baza mayele te bana ya bakatholike babomande baza mayele bamoni sikoyo etikala neti mwa baimage bongo bano batangaka neti na baekole officielle ondire baza mayele te bano batangi na école catholique nde baza mayele mais nzoka na yango catholique wana na école officielle eza kaka catholique première leçon religion wana eza mayele ya mundele oyo même baprotestant barécupere yango même basanitiste barécupere yango epai na bango donc na ngambo ya tribalisme na lolenge mondele alingi kosalela yango kolakisa eza lokolaki bozobendana kaka bino na bino nzoka sikoyo eloko ezoprovoke yango ezali justement na kati ya baenseignement ndenge mondele ayelaki ke tofinganaka biso na biso toyinanaka ndenge nalobi likambo balaiki awa lolenge wana akeli bikolo wana mpe efinganaka kaka bandibu bafinganaka na bantandu entre bango pe bandibu oyoka bandibu ya masielele bandibu ya mpanza ngungu bokofingana kaka donc na kati ya Congo central bango na bango moko pe bafinganaka bamanianga ya mongolwala na ya soki ya 12 secteur soki nini ya luozi bakobendana kaka partout bayombe ya nchanga nord na ya sud bakofingana kaka ozomona basolongo ya kitombe na kindofula bakoyokana te eza kaka bongo donc wana nyonso badivision baprêtre bato bakotisi yango donc doto bani basango bato bakotisa yango tinde bakela baekole baza na basentiment bazalaki kopesa bato yango wana bomoni ntina politique erécupere même eloko alors ntango premier président akoti Kasavubu balobi bon bakongo nde baza na bokonzi ntango ekomi ntango ya Mobutu ekomi bangala ntango ya musée ekomi baswahili mpe bongo na bongo mais soki bokoya koloba dictature ke Kasavubu azala dictateur te Mobutu dictateur mais nga na kobanza bakongolais oyo ka penate kozanga bososoli lem su bozosenga bachangement bachange mokonzi boye bazongisa boye nzambe nayebi te soki aza démocrate soki mpe azalaka dictateur parce que moi nano banda abimaka na est akende olalaka na ouest banda mokili banda nano bato banzuluka ye te tata mokili akela biso na balolenge nyonso ezala bapasi to bisengo nyonso bato bakovivre nano baloba na tata mokili te keno tolingi susu yo te bachange biso nzambe ti
eloko ya ignorance ya makasi ezali epai ya bayendo ezali nini so balobi ke Kasavubu azalaki dictateur te elingi koloba simplement ke balingi baloba na bato ke Kasavubu akamba te akamba te ndenge nini akamba nalobi soki bolobi na mutu wana ke mutu wana ndenge bazolobaki aza dictateur te Kasavubu akamba te parce que bozoloba ngo na français boyebaka eloko wana ntango bozoloba dictateur na dictateur te yango wana na kozongisa bino na charte de l'impérialisme osomona tout pouvoir qui s'oppose à nous est dictatorial. Tout pouvoir qui s'oppose à nous est dictatorial. Quelle que soit sa forme. Osomona ngo sikoyo. Donc elingo loba ke mindele nde bato bazoloba na bino ke mutu wana aza na bokonzi aza dictateur. Azwi bato na ye moko corrompre bango po aloba na bango. Tant nalobi na bino ke Kasavubu akamba te. Peuple pe amonaka yango mfumu ke mokonzi oyo azonyokola biso alingi kaka oyo alingi ya peuple te peuple pe amonaka yango ezaka mundele te na limbolela bino te ngane nazoloba ngo oyebi lelo zomo wana dictature euti na dicté kopesa bato etinda otangaki kelasi lelo nde bobongoli yango bozobenga yango orthographe moni mais totangelaki yango biso ntango tokomi na primaire sikoyo tongi totanga nini dicté donc dicté elingi koloba maître azodicté yo ozokoma yango obengaki dicté ezalaki orthographe te ezalaki dicté maître azodicté yo ozokoma alors sikoyo Kasavubu soki adiktaki mibeko na mboka oyo te apesaki etinda na mboka oyo te seka kamba te parce que soki okamba dirigeant nyonso apesaka makanisi na ye mpe atindaka peuple na ye sala oyo na oyo na oyo po tokende liboso alors lokola Kasavubu azalaki dictateur te atinda mpe te akamba te toye na Mobutu ebele ya bato balobaka Mobutu dictateur oyebi d'abord banani batiaka Mobutu eza bamindele bato basalaki coup d'état wana bon sikoyo Mobutu akoti na 65 le 24 novembre 65 le 12 décembre Mobutu asali meeting ya na stade Tata Raphaël ya repression les manches toye na mois de juin donc akoti na 65 toye na mois de juin le 2 juin esika stade de sacrifier ezali bobenga stade de martyr stade de sacrifier bato wana babunda mpona mboka te le 4 conjurés de la Pentecôte bobenga bango bamartyr par rapport ya nini babunda te basala eloko moko te bakweyaka na motambu ya Mobutu asalaka mpo ajustifie evangeli ya bokonzi na ye oyo mindele bazodikte ye na ntango wana sala boye Mobutu abomisa bato wana mine réaction nini epa bamindele kasi ebongaki balongola ye po abandi mabe fale balongola ye ozomona le même mutu oyo abomisi les 4 conjurés de la Pentecôte le même mutu oyo aza soutenu na babelge ye wana asalisi soi-disant élection voter vert voter rouge sikoyo nani azomona eza Mobutu mutu azomona mais nani azodicte est-ce que eza Mobutu te mindele bato bazodicte oyo Mobutu azosala e na ntango Mobutu azalaki kosala bongo bamaintenir ye na pouvoir avanda ntango balingi balongola ye nde balobiki Mobutu aza dictateur donc peuple te mutu azobenga Mobutu dictateur na ntango eza mundele mutu azolobaki Mobutu aza dictateur même lelo parce que problème ezali nini oyebi eloko nini ntango nini Mobutu akomi dictateur ntango sikoyo mindele basali opposition batindiki opposition visible donc opposition wana ekomi nini finga na yo mokonzi alors soki ofingi mokonzi akokango te soki akangi akomi dictateur
soki ofingi mokonzi alobi ke bolimbisi mokonzi bafingaka ye te désordre ezalaka te okomi dictateur lelo okoki koyeba kolongola dictature soi-disant na mboka oyo le 24 avril 1990 Mobutu andimi kolibéraliser mboka oyo na politique a créé multipartisme nini ye eloko ya liboso bazongeli bapreno na bacravate balobi nini preno na cravate kolongola yango kolata bakos ezalaki dictature mobusienne donc eza lokola imposition ya Mobutu fo bolongola yango est-ce que kozongela bakombo na biso ya bakoko na biso ezalaki dictat mais mile fo nesongi ya nzila tokomi mpenza na esika yango ya dictature ya Mobutu po nini ateyaki bato te moto azongela kombo na ye volontairement isengelaki aimposer bato balata cravate te bato balata kazaka te ezalaki primote na mosalo Mobutu azalaki nango na mboka na biso matondo ezalaki parmi ba priorité parce que peuple sans idéologie aza kokufa peuple oyo ayebi histoire nete biloko esalaki Mobutu ndenge wana Mobutu akweyaki na baarchive ya service ya sécurité ake kokuta discours à Léopold II ntango akuti discours à Léopold II esika wapi ake komona ke bopesa bango bakombo ya basantu na biso oyo bakoyokela bango te ozomona alors ntango amoni eloko wana sikoyo esali kake avandisi conseil na ye ntango wana comité central bavandi alobi bon botala nano makambo batangi babishame donc ti bato bapesa biso bapreno oyo basakana na biso alors il faut tosala ngo mboka na biso faut toyebisa peuple na biso nde balobi na peuple désormais kobanda lelo moto akoki kozala lisusu na kombo wana ya bandoki te c'est ça alors soki bolobi ke ebongaki ateya bato ye aza mokonzi ateyaka to atindaka kote eza na baeglise mokonzi atindaka alobi bokosala boye po likambo boye bota mbuma olingi olobaki esikoyo po bato basala bilanga fo mokonzi ateyaka bino ke no bokendeke na bilanga volontairement soko olingi okei soko olingi okokende te oyebi mpo na nini meme epa nzambe lisumu ezali pe parce que nzambe pe quand même mais justement soki lisumu ezali pe kolimbisa pe ezali mais avant balimbisa yo balimbisi yo mpo mbeba ezali okwei na mbeba avant okwei na mbeba obuki mobeko bapesi yo mobeko nzambe atie mibeko ne wana impose yango il faut salela yango eza na mibeko mosusu mpe nzambe apesi ndenge atya yango ekobouge te aloba butu fo ezalaka moi fo ezalaka même yo oza na feti na yo lobo pelisa minda na yo moko osenge epa nzambe te olobi na nzambe ke no lelo butu eya te parce que biso toza na feti te oyo biso toza na matanga nzambe même prière no eza ndenge nini nzambe alobi nga si na tya mobeko butu ekozala moi ekozala nana si achange période ya ilanga tiango période ya mbula ezala période ya elanga atya mobeko na ye bongo fumukusu défense ozosala plisi wana kolakisa bayindo nini badirigeant africain bazalaka badictateur te toneomona yango non tout pouvoir en Afrique tout pouvoir dans les pays du tiers monde émane de nous osomona émane de nous. Donc, bango nde bazo diriger à travers ba marionnette. Quand on parle de marionnette, on parle de marionnette à Zanan. Adoption des dames. Hein? Siko soki yo lelo, au beti dame, au poli. Ba condamner ba pion. Ou bien il faut ba condamner moutou azayi ko dicter. Siko soki peuple a zonyo comme parce que mindele bazo dicter ya bango. Oyebi lelo na miniti otozada. Na mboka na biso. Problème ya code minier. Totele mawana. Problème ya code minier. Banani bazo bundisango. Eza mindele. Code minier, ça lelo mindele. Siko président Kabila, président sortant, alobi boye. Peuple a bénéficié na code minier wana. Pona pourcentage ya mbongo wana ekota na kesi ya l'État,
po esunga biso tosala babilanga topesa tocreye basociété peuple asala président actuel aya kutiango alobi po tozokontinue mindele tina siko na miniti oyo babandi koinvente baprétexte o te ezalaki eloko yoyo ezalaki bongo te ezalaki boye te alors que babenga bango na palais de la nation bavanda bamindele yango wana nyonso wana baopérateur économique yango wana na secteur minier wana bango nyonso bazala bachacha linzaka na bango donc komoni situation siko na minute oyo lokola bango bayebi ke si bakosa déjà peuple a participé à une évolution beaucoup te so boyebaka te peuple tinenga vanda wana neti lelo bazosenga augmentation ya basalaire peuple nda azosenga augmentation ya basalaire wana netinda ya mundele noyebi ke Congo ndenge eza boye Congo nano edemara te mais bah de finir en sous forme de liberté d'expression na période ya président sortant Kabila bato bazaki na tango te ya kosala ba revendication po ya misolo na bango lelo lokwa liberté d'expression yi yango wana ba grève par-ci par-là bato yo ba sibisaki par pression ben injustice moko lelo ba revendiquer bato na bango na lobi boye na banda na première république pour avoir la situation passe ezalaki na mboka oyo première grève ezalaki na 1963 deuxième grève na 1964 grève ya baenseignant na 63 grève ya baenseignant na 64 hein ozomona mais bato bazobabino ke balia bien bamela bien mais mpo ni baenseignant na ntango wana basalaka grève mais système nini mondele bandeki kosala na mboka oyo okeko aussi ici classe na école normale aussi ici wana na école normale wana na pédagogie obimi maître bacheyo wana 3 mois bakofuta mbongo te pendant 3 mois wana soki après 3 mois nde bakofuta bazobenga ngo rappel so bafuti rappel oke pa menuisier osalisi mbeto na bakiti ya mabaya nde ozipenda ko obandi siko bato bazali komona yango bien parce que babombeli mbongo pendant 3 mois asalisi mbeto na bakiti oyo bafixe wana alors moto azalaki na bakiti ya mwa fauteuil moko batya mabaya na pembeni botanto kekele wana directeur ozomona bamaître nyonso na bandako na bango bakiti ya mabaya ti bayebisaka bino ke non bango bazalaki malamu eloko te alors liberté d'expression omoni mboka moko te etongama sans peuple na kati eza te ezalaka te lelo bato bozo réclamer salaire l'état okende kozwela salaire wapi oh non na mbongo ya taxe oh non na mbongo totekeli bamatière première nde bokosala augmentation ya basalaire oyo mbongo bokopesa bango na augmentation ya salaire bakende omela na bango yango masanga bakende kozwila na bango yango basi na environnement nini enano bango moko mpe bakotisaka combien mais moto aza libre mokusu soki azwi mbongo na ye aza libre ya kosala eloko ye aza nango mposa okosi nakokosa ndenge nini so naza na makoki na ngai naza na poso kosomba kete nakosomba kete naza na poso nakosomba elamba nakosomba elamba moto atinanga aza te moto mpe aza libre ke okokende mpo bomino bato oza libre ozwi mbongo na yo parce que yo oza libre okokokende na yo mpo omeli ata 50 casier ya biere parce que oza libre oyebi nzoto oyo nzambe asali yo nango atie molimo na kati eza na mission donc ti atiaka ke mpona nini nzambe asalaki ke tata na mama basalaka nzoto bapesi yo nzoto ya makasi bapesi yo bakapasité okanisi mpo okende obebisaka ngo na kwiti okende obebisaka ngo na kindumba kwiti eza condamnable na nzambe ye moko mpona nini parce que ntango nyonso moto alangwaka esprit étranger ekotelaka na ye lelo okende partout na monde baoyo nyonso bazwaki développement balangwaki masanga te yango esalaki ke mobutu ntango ake Chine na 1973 basololi na Mao Tse-tung
Mao Tse-tung na shwela ina wako feng ba expliquer Mobutu na équipe na ye ndenge nini révolution chinoise esalamela po ba chinois bakoma lokola ndenge bazaki. Il faut botala makambo losambo. Il faut botala makambo ya encadrement ya jeunesse na masanga na kindumba na babar na ba musique tala mindele ndenge ba piège bino boye. Boye même histoire ya musique ya mboka na bisote. Ndenge za boye. Maintenant apprendre bino que za ba catholique. Mais ba catholique ba batie bino na musique oyo à partir ya ba helléniste. Ba frère helléniste. Hein? Ba papa Dimitriou wana. Mais musique ya malamu. Ya kimosi na mobali te. Na lobi musique nini ya kimosi na soki nini ya malamu. Kaka bango ba helléniste. Bobi système moko elekaka na mboka oyo. Bino na ebite. Musique nini ya malamu. Est-ce que si boyoka bazo sala concours ya musique na mboka oyo po boyemba développement ya mboka. Ou bien bayemba kaka kimosi na mobali. Zoba disque nyonso majorité oyo ebima na édition ngoma to édition loningisa. Oyo kaka Marie Louisa solo ngai na yo na benga kombo Louisa para fifi oh di bolingo na biso bala joie tango adu elenga yembi attendele mokili yeko baluka sibakanga ye Antoni Mundanda yembe kuna ngole dipanda ngolo dinina ya yukwenda kuzombo buku bakangiye eba pekisi kutuna nzemba ngopeko obeta lelo kaka ningi tozabo majorité lelo bozomona même ba o ba ina ba réseau na bango oyo bango nyoso bakomika ba concours de danse musique na musique yango boyemba kaka ni kimosi na mobile. Mais tant Mobutu auti Chine zongi bavandi na comité central non, il faut qu'on réglemente makambo. Mais le col est déjà sincère makasi, il faut que nous moyen même ko banda ko dimina madem. Alors ni to sala basali censure. Bokoko yemba lisusu banzembo ki mosi na mobali te na mboko. Boyemba batem oyo ekokumba batu liboso. Donc nzembo ki mwasi na mobali to boyi ena na lero na Zaire bar ekoki ko fonctionner te na ngonga ya musala. Bar boko fongola yango na 17h30 pene na 18h 21h na ba jour ouvrable bokangi. Samedi lokola salon e bandaki ko banda juste na ba 13h 14h ti 17h ce qui salon e sili de l'heure wana 14h ti 17h de bare ko fungoma na 17h ti 0h. Dimanche bare ko fungoma na midi ti 21h. Alors mwana mwasi donc ba jimpère bazoleka na ba hotel ko tambola na ba hotel ko tala mwana mwasi na mwana mobali bana oya kelasi soki bakoyi atamboli na liputa ake kokota na hotel bakokanga ye soki osente bakokanga yo soki osente bakokanga yo ekomaki bamibeko mpenza lokolo wana mais ça ba mesure d'encadrement parce que ba professeur baza ko abiser na bana classe nyonso wana fali ko encadrer mboka. Alors eloko nini yaki pendant au moins 6 mois na mboka oyo musique ekufi omoni pena ke ba grand compositeur ba limwe bazoka na lisusu te ekomi kaka oyoki mutabandi kweba boneti ba soki bangu ba eko bimisa nzembo ya zamba donc ndebo ya zamba zamba eko bomba ka bibwele bandeke na likolo bakolela edo nzembo wana ebimi parce que censure ezalaki bango idée bayemba zamba eba mosupe bavandi boye ba mandalala bakotia kasoki moto abali mandalala bakotia kasoki moto akufi mosusu pa vandi boye
neti kulutu na biso kondo tabule ye pa vandi akanisi ya ye pe balabala lari balabala nzela donc oyo ka nzela de moko zo mona kake azangi na maloba ba cheka mo maloba bongo mususu ayebo eba o kipungu pungu memanga na mokongo na lukambongo lolaka yoko donc et ça suscite mususu ayembula zomi na libala ngana botaka te na zi chance et comme itango ya kobota munganga lobi likambo ya somo bon tango siko ba musicien na ngambo na bango makanisi ebandi koya mususu abandi oyemba kobota mamobali na mokili liboso okomona pasi na nsima nde ozwi bolamu yo koluka lokola tozalaki nano bana mike toyebaka te mokili nde balukaka lelo yo yayo lobi ekomi yanga bilei bakoleisa yo ya pamba molato bakolatisa yo na tata na mama voiture ekokumbaka yo Kinshasa mobimba lokola na koli na komi koyeba makambo soki mwana mobali nano akufi te koseka ye te ngo mama bon apparemment boyebi bina banze mongo makasi c'est comme si bino bibo na époque wana bozaka na kati ya bamokili bino bozo reprocher bato lelo mpona koyeba babiloko wana nyonso fu mokusu olobi mpe ke soki eza ndenge wana seke nasalaka mpe politike nazalaka le mosu bourgmestre bien ministre te eyembe ndenge nini na kote wana olobi nazalaki na kati me na kote bagouverneur na banani wana olobi naza libanda il faut yebaka bien ke mfumokusu aza multisectoriel lisolo nazobeta ya sansiro nga natikala kozala musicien te na beta na orchestre te na mboka oyo me nabeta bale na mboka mais naza kolandela évolution ya mboka depuis nakomaki na age ya kocomprendre makambo matondo mfumu c'est vrai kozala na bino na etando ezalaka mpenza kokoso mpo makambo ya kosimba eza ebele kasi bouti koloba oyo botangi catholique c'est vrai tokomi kobelela na suka me topesa mpenza mwa ntango na motuna oyo mpo bosimbi catholique nzoka nde uti esika yonso biso touti bino bosimbaka catholique baze parmi bato bakodestabilizaka mboka toutaki na 4e président tomonaki eze kosalama na miso ya bato yonso eze koleka na betando boni catholique azalaki koboya bolamu ya mboka oyo toyei awa na baélection eleki na kimia malgré baprophète de malheur balekaki mingi na décembre oyo mais makambo eleki na kimia le 24 janvier tomoni passation pacifique ya pouvoir oyo na lelo ekomi menacé président Tshisekedi bato bakomi déjà komona ke lobby na sima lobby bakobebana na président Kabila pour moins de 100 jours déjà bapropos bandi kobenda na surtout ya baparti politique na bango mais la grande surprise catholique yango kaka oya uti kozomela kochola ye président Félix na prise ya pouvoir lobby wana tomoni akei lisusu kofukama liboso ya cardinal Mosengo oya ignoraki ya bengaki bango continuité ya pouvoir ya ba médiocre ya ba génocidaire mais lobby tomoni bango lisusu na catholique mais songia nzilo bazali na discours ya bolamu ya mboka discours ya développement ya mboka bakotalaka bango lisote bokoki koloba nini na bandeko basekola bazoso bango bazoso bino sérieux te to ndenge nipo azosonga kaka na esika bazotelemela bango matondo mingi eloko na koyebisa na mokili mobimba catholique baza barise bakatholike baza barise na eloko wana tokoyebisa mokonzi ya mboka azala mayele makasi Kasavubu bato bandimisaka Kasavubu o bayinisisaka Mbuta Lumumba epai ya population eza bakatholike à partir ya kondo cardinal Malula lero wana évêque ya Kinshasa asalaka maso mpona koloba ete koboma communiste eza lisumu te kaka ye catholique baparticipe na départ ya Kasavubu parce que na koyebisa bino soki boyebi te le 23 novembre na mboka oyo basalela Kasavubu messe avant kende basalela messe na l'air d'âme na présence na nga nazala
basaleli messe na pokwa ezalaki messe ya baprès-midi lobi nango na ntongo balongoli basali coup d'état. Ah oui, catholique oyo bandimi Mobutu, catholique oyo Mobutu apesi kombo ya cardinal Malula na Vatican. Tant Mobutu a sali recours à l'authenticité, premier opposant na ye eza catholique, le cardinal Malula. Ti ndenge bozoyoka wana Mobutu dictateur, Mobutu boy ti suka nango lero bake basali étude na Vatican. Nzembo ya ndeko Kyamwanga na ye na komitunaka nzambe oyo na komitunaka batelemelango na bakatolike ya kosakana te tina niveau ya kosalela ndeko Kyamwanga na messe noire. Matondo mingi tata mokeli abateli ndeko Kyamwanga na tilelo. Et bango wana bake kokongama baye bakreye rite zairwa mpona kokosa Mobutu ke bandimi makambo na ye. Menzoka bakumbeli eloko oyo kaka ye alingaki te me bachange yango forme bamaser balata maputa basango balongola basultan balongoli piano na église batie mbonda na lokole me na même évangile. Na même évangile ya Lola, na même évangile ya Diabulu, na même évangile ya na bakotisaki pe quelque basantu ya baindo te po bakoma koloba na bino mpe bankoko babiso bosalelaki nzambe na motema koke mosantu aza kuna te parce que soki bozwi bakanja longange aloba eza filme oyo bango moko bakatolike batourne babengi bakanja nyama na bamupe. Et puis otuni sango Vandek akoyebisa bino ke basali filme ya bakanja na anuarite mpona nzembo ya nzambe na komituna ka bayindo bazangi basantu. Est-ce que bayindo bazanga basantu po kaka ndeko Kyamwanga na sali nzembo oyo bango sikoyo bakoyebisa biso ke oyo bango bakomaka basantu mpo nani asalaka nzembo ke mindele bazanga basantu nde bongo nsima bango basali basantu na bango mpo soki ekomi na oyo ya bayindo soki ndeko Kyamwanga na sali nzembo ke biso basantu bayindo tomonaka bango te te bongo bango baye kobimisa basantu eza bitumba parce que lelo eloko bazolinga basala oyo basalaka entre kondo président Kasavubu na Mbuta Lumumba nde yango na bazolinga basala lelo parce que babeke coalition libala kati na Mbuta Lumumba na Mbuta Kasa yango nde kosala bokasi ya indépendance siko bamonaki te baebanso basalaki premier gouvernement oyo ya Mbuta Lumumba baza na esprit ya indépendance. Il faut peuple a goûter indépendance na ye siko fo basala nini donc mpona bango il faut kokabola bango alors kokabola bango nde wana bomoni siko babeki Kasavubu na kwe na ye ono yo soko olandi kaka Lumumba wana okondima mate na bamindele omoni Lumumba aza otin aza boye aza longola ye Mbuta Kasa kwei na erreur aka longoli Mbuta Lumumba biyo kolongola nga ndeni biso batopesaki yo bavoi aye pale alongoli ye ale babimisi Mobutu aye aneutralize bango asali coup d'état nzoki eki etinde ya bamindele alors balongoli Mbuta Lumumba batie na résidence surveillée kuna alisima nango bazwi Kasavubu babendi commissaire généraux mwa bano bazalaki na université bapesi Kasavubu botravaille na bango donc babomi indépendance ndenge moko lelo bazosala tentative wana parce que le 24 janvier 2019 ezali proclamation ya indépendance ya Congo parce que na ntango yango tosali passation de pouvoir oyo erésiste na bamindele ti toke koorganize baélection libre et indépendante na volonté na biso Congo a élire un président oyo président wana aza na compte à rendre na bamindele te aza na compte à rendre siko na peuple na ye et mindele bazoya na même schéma oyo bayaki nango na 60
nde église catholique sikoyo alinga bima mutu malamu mutu ayebisaki olobi ke yo te sikoyo lelo ya koloba yo par rapport ya nini hein? Église catholique a telemelaki l'élection balingaki kutu pesa la te hein? Bayaki na schéma transition sans Kabila plan B yango ezala transition sans Kabila siko esimbi te transition wana esalemi te siko bayebi ke soki continuité ya indépendance ekozala bakoassocier peuple na kati ya likambo yango et peuple akose retrouver. C'est pourquoi balingi basala lokola na 60 que actuel président de la République apesa bango Raïs, donc apesa bango nani président sortant ndenge Kasavubu apesa Mbuta Lumumba. Et comme conséquence il faut boyeba mboka na biso yango tolobaka bolandaka histoire. Tangu Kasavubu a cédé Mbuta Lumumba na ba Mindele, est-ce que ye Kasavubu Mindele babongiselaka ye basungaka ye soki na 1963 grève ezalaki bongo mbongo ya oyo ezalaki ebele na banque mosala nango ezalaki parce que na lero wana bato balobi Mobutu akutaka mbongo na banque. Mais na lobby na bino bo se renseigner boza bapanzi sango nga nazolobela bino oyo nga na vivaki grève na 63 et puis grève na 64 na l'école catholique avec Kasavubu président asala tanzela tata dispensaire te lelo na Fonds monétaire international na nebotami te Banque mondiale na nebotami te hein? Kasavubu asali réforme monétaire abimisi franc congolais ya Kasavubu bazoli yango na franc ya Congo Belge Rwanda Burundi ozomona alors nini oyo Mundele asalaki parce que Caritas azokabola biloko ya ba chômeur awa na nini bazokabolela bana ba miliki mais na ba 1963 64 hein batu bazolala na bandako mabele ya salite ya mabele na ba Mindele na basango na kati donc na régime à Kasavubu donc na le banabino ke Mundele sango Mundele aza risé donc nazo senga na bandeko na biso bayindo basambela na catholique baza ba dirigeant catholique ba tirer leçon ya liboso nazo senga pena ba ya lelo abako akosamaka bakanisaki ko se débarrasser na Mbuta Lumumba parce que aza mutete aza mungala aza mutalikolo bango ba Congo bakozala malamu mais pendant combien de temps bango pe ba basculer bango donc na kosenga pe na bandeko ya IDPS na kosenga pe na bandeko ya o babenga maka baluba bakweya telelo na mutambo wana parce que même libosa nzambe po ya sali mokili passation de pouvoir pacifique makile tangi te ndenge ya 60 Baudouin azibo apesi bokonzi apesi symbole ya indépendance sans passation makile tangi te. Alors nini ezolakisaki soki lelo président Tshilombo akokamba na ba militaire congolais na service ya sécurité pe renseignement ya Congo que Congo kotambola te ke ya ko diriger te non il faut que mesani botika biso libre parce que pas ina bango soki basali ba élection Macron ba ya kuti na kuti armée oyoyo François Hollande azalela ki pe mokonzi akuti politique wana akuti makambo wana Macron ya akuti hein Hollande akutaki ya Sarkozy même armée na ibite soki armée française ya kakeno mutu na mutu soki akoti ya kana batu na ye siko pona nini na Afrique bolingi te ezala pe bongo ke il faut to mesana changement ya ba président ke non
les hommes passent, les institutions restent. Si vous ne voulez pas que vous ayez hein? Armée est politique, la police est politique. Hein? Fonction publique est politique. Il faut que vous ayez sanango. Ce qui est bon, ce qui est bon, il y a ingérence extérieure. Tozali capable biso ya kolingana pe ya koyokana parce que mokolo wana le 30 tango ba proclamer ba résultat na mboka oyo à part bato bazalaki na sima ya mindele ba oyo nyonso bazalaki na bandi bato bazalaki na bisengo bakumisaki nani président sortant bakumisi président entrant bayambani siko mindele balingaka te tolingana pe toyokana. Moni problème sike ezali en tête o ba travaillaka na ye l'église catholique soit disant église ya nzambe. Comment soki pena bango bazalaka na bolingo na biso na kobanza président na biso président de la république soki lelo Macron a na Vatican et pas y a pas et quelqu'un qui participe si kamoko papa sali mesna na ba honneur nyonso na bali papa kondima babi matanzela moko na président oyayami quand même président de la république akoki na lokumu donc eza pasi mingi me tolobi mabele eza mabele ya bakoko ndelo nde tondimaka eza mindele bato batiaka na conférence de Berlin me mabele eza mabele ya bakoko olimbisi mpenza nesonga nzela tokomi na suka na moni ndeko na nga tambi asalela mbo me bato mosusu balobi catholique azalaki na kanda makasi ya président Kabila po nuit et jour abandaki ko citer ya Kimpavita mfumu kimbango me akozala docile na président Félix Sekwaze monge bene ya mokristo donc bako travailler penza bo alima Mobutu bango bayinaka bango mutu basalelaka ye mes tango papa yaka Mobutu andimaki azonga catholique amela communion po papa ya awa me banani babalokelaka ye e nani adirijaka conférence nationale oyo ezalaki kofinga Mobutu kasi cardinal Mosengo azali koapuye opposition cardinal Mosengo me Mobutu azalaki nani catholique Mobutu akufi catholique le mso bato bayebi te problème na bango eza problème te ozala catholique ozala nani Kasavu bazalaka catholique nayebisi bino ke dernier jour ya Kasavu na bokonzi na ye basalela ye messe nga eza kobeta lisolo te ngai nazala na libanda bonga nazwa chance wana politique ya mboko tata sungaki na bandolandela yango ala lupe banda bomwana nazaki na 7 ans mais nazolanda makambo yango parce nga na bandi kolanda makambo mboka depuis indépendance soki Kasavu bu catholique basali ye bongo Mobutu catholique basali yango kanti réseau ezali otanga kombo ya Kimpavita te problème ezali mundele nde akama donc souci ya mundele ezali tozala kaka biloko na bango tata ya Kimpavita mundele atumba ye sango batumbi ya Kimpavita fumu kimbango basango bakeko koluka bakondane na prison ya Vitakanga basango bakatisi ekingo pour na bango ezali te ya koloba no tangi kombo ya Kimpavita bango problème na bango ezali il faut mabele oyo ezala considérer lokola bamidele. Alors peuple congolais azolanda biso ayebaka malamu ke mabele ezalaka ya ye mpe nzambe ntango asalaka bato trésor ya monene apesaka bino eza mabele nde yo apai na yo apesi yo bomoi okolela na mabele okomelela na mabele makambo nyonso okosalela na mabele nde mondele ntango ayi
Et donc, on a dit la conférence de Berlin, Bakabola Batete. La conférence de Berlin, Bakabola Banzete. Bakabola Banyamate. La conférence de Berlin, Bakabola Kamabeli. On a dit que Mabeli des ans à Bomengo, paysan à Bomo Yabat. Netum Batozo Bunda. Il faut que nous ayons une émission de biso de monde pour bande ko vacciner biso mo 3 minutes de profiter parmi ba testo bande ko vacciner sur retour na bino. Ce qui cardinal Monsé mona ndeko ambongo batelemaka vraiment koloba ke kolandela mabene kati ya mboka bazana ba raison pour nani église catholique lelo azokamba bato ebele na sima na ye bato wana soki bazonyokoma pasi wana ezongaka pa na bango bapapa na bango emilimo bakendaka mokolo na mokolo osambelela ngai esalela boye esala bao banyokwamaka yango suwe na bango ekozala ete mokonzi ya mboka akoka koyeba pasi ya population soki toza na désordre basango bakozalaka na pasi mpo bato bakonyokoma bata liboso eza bandimi na bango raison pour laquelle basela bameto mofu mokusu azoya abimisaka lokola ke basango bango balingaka kaka pasi ya nini na kondima ngo te premièrement mpo baza na baekolo lelo esungi batebele lelo la majorité ba 4 ya 4 mboka na biso bameli kuna tekana yebisa yo makambo oyo olobi wana na ye moko catholique aza ne d'accord na yo te osa d'accord na te ndenge nini mais kozala d'accord na yo te parce que nini école catholique ezali baekolo eza plus cher na mboka oyo bahôpitaux na bango eza plus cher na mboka oyo siko ndenge nini yo koyebisangaki bazalaka na souci ya peuple aussi longtemps que bayebi bien que peuple oyo bafutamaka malamu te bato oyo baza na vie ya malamu te bongo obanda kosenga ye mbongo ya ebele tala hôpital oyo babengaka Bondeko eza ya bakatolike me nga nayebi mwana mwasi moko kombo na ye Ntimba akufa na porte ya Bondeko mpona kokende kobota mpo bazangaki à peu près 5000 francs congolais. On eza catholique te mais ça bato bazosala kuna nemu dalakisaki mutema mabe na ye ça n'a rien à voir na église catholique mais na lebe soki hôpital eza ya bakatolike elingi koloba nini soki balobi eza ya bakatolike soki balobi ekole wana eza ekole catholique kasi yo koteli bango awa ke basala baekole sikoyo baekole wana bandimi na bango mutu batiaka bana kuna na kobanza biso bato toza na souci ya peuple biso école na biso bana bazotanga au moins na 2000 francs pour toza na souci ya peuple toyebi ke peuple azoni okoma par mois 8000 francs ozomona po peuple azoni okoma et tozosala nyonso mpo biso moko tolukaka makoki pembeni mpo tosungaka école oyo promoteur na yango azwaka même pas 1 franc okokotela bakatolike te bango moko bayebi parce que bato oyo nyonso oyo lobi baekole wana bato wana nyonso bazobebisa bazali fruit ya école catholique bazali fruit ya bakatolike alors soki bazali fruit ya école catholique bazali fruit ya bakatolike si apesaka bango formation mpo badétruire mboka na bango apesaka bango formation mpo badétruire mboka na bango wana eza liloba ya suka mpona émission mokolo mwa lelo ya mokonzi ya bangunza nyonso na kati ya religion africaine bandeko bozomaki 27 ebele tomondi batesto na bino émission eza chaque lundi na ngonga ya 22h mpe chaque vendredi na ngonga ya 11h bobanda kolanda mokonzi ya bangunza nyonso na kati ya religion africaine tata mama commentaire eza ya mingi te bino moko bolandi histoire ya mboka esika towuteli esika tokomini esika toali kokendelele na maye nyonso to mpe bamafongo nyonso oyo katolike azali kosenga kasi eloko tokosenga na peuple congolais okwa kososola maye mokonzi ya bangunza alobi na 60 banani bazalaki à la base ya division ya président Kasavubu na premier ministre na ye Mbuta Lumumba lelo les mêmes histoires bandi kozongelela biso surtout tozomona lelo autorité morale ya FCC ezali parce que okoloba bazwi Kasavubu bakeko bamemi na ONU wana eza siège eza les États-Unis et pas américain notre ndimi yo il faut se débarrasser na Lumumba wana Mbuta Lumumba na résidence surveillée mais comme conséquence eloko nini ya malonga Kasavubu ba bénéficier et pas ba mindele lelo histoire ya Kasavubu eza nil bachango pembeni Kasavubu bakomi kutu chance bayeko salele monument lelo chance bayeko salele monument kaka ndenge mokonzi ya bangunza lobi lelo tozomona pe président Macron azokosenga
président actuel à la distance na président Kabila. Est-ce que yepé tant à côté na kibokonzine ba dirigeant africain pe ba senga ki à la distance na François Hollande to na Sarkozy to ko salara na kati na Afrique. Restez branchés sur RTV5 Kimi Nzambe ko zana bino to